Ah, coucou, bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino surtout ba bolinga mameli ani. Tout j'espère que vous allez bien bande konangai. Tout à l'heure on a demandé ko sala émission ndenge na bando sala bino ndeto solo limo muke émission nga ko lamba ndenge na zo lamba malheureusement na tuba ki musapesika ya mabe caméra ekataki. Na sisi ko lamba te caméra ekataki na banda ki kutu na muté. Alors o eza continuité ya makambo na biso ya ko lamba ya mona zongi sisi ko caméra pour to continuer musala na biso ndenge to bandaki yango ndeko so zamba liboso oyi mameli ani tout na kosenga na s'abonner na Hélène Nitu TV soko sisi ko s'abonner ou activer cloche de notification pour vous avoir notifié à chaque fois que émission ya Skype kota na kati ya chaîne na biso ya Hélène Nitu TV ndengeza awa lelo nazoke ndeko lamba légumes boyebi yango bino surtout to lamba na biso yango tozo lamba légumes na biso ndonda na biso. So qui au kuteni kana vidéo on a kosenga na okindo la première vidéo pour comprendre bien. So qui okuteni na vidéo oyo na kosenga na okindo la première vidéo pour comprendre bien okomona ngo ezaka na lati kanenge na lati boye to bande ko sa elubu ya ndunda pour le za dimanche na mo ba conseil ndenge zalaka parce que boza na kati ya monsieur ya préparons pour le mariage avec maman et Hélène Nitu votre deuxième maman la reine mère appelez-moi Kimia Kiankaka mbisa ko kaka yango yo na sina bungisi yango na kolongola ka ba poso manyoko eza awa makembe ezali kwanga ezali siko oshona kotuna papa soki akolia nini awa légumes na biso yango to beki légumes en branche na sengisi yango na dongo na tie yango oyo na tie yango na kati ya mai ya moto na bicarbonate elimba pona ngi ezala na guya limbondo yango na chenenge wana oyo ezali poisson mbisi na biso to benga ka Thomson mbisi oyo to bengi Thomson poisson na ngandenge ezawa na sina saisonnaki yango déjà na seki yango déjà assaisonnement bien na tie yango mo cube na tie yango mo mungwa po mungwa fe kota na kati ya poisson na tie yango ndembi na chango pe na mwa tangawisi mais sikoyo ekomi na tango ya kosala nini ya kotumba avant ya kotumba yango na kamati na bongisi lisusu awa na sali mwa bouillon na tie bouillon na ngai bouillon de poule na chena mwa huile na chena citron pona nangi na tumba mbisi voilà donc eloko tozokende kosala sikoyo yango wana soki otali okutaka na video oyo na kosengo kendo tala ebandeli nango na video oyo ya liboso siko to lamba biloko na ngana kolamba ngona mafuta mbila ndunda ona nazola mangona mafuta na biso ya mbila et voilà tukubandana na matungulu ndunda na ngana ko chango biloko bingi te nazo chango ka matungulu chama tumulu na kati ya légumes. Désolé, vidéo kataki tout à l'heure, on s'est fait que c'est quand ma belle et kati vidéo. Donc on va continuité. Suite à vidéo, on va aller pour ça l'avant. Continuité à boy. Et tout le monde a mis sur un gros na sokoli yango nanu. Sukoli na litungulu na biso yango yo na chama na kati ya mai voilà naza na ndembi te so nangi na ndembi nangi na bakisa kwa naza na ndembi te na cheka litungulu na kati ya mai. Ezaka mai ya nacheka matungulu na kati ya mai awa ezali pona kutumba mbisi ala bache matungulu na mai na kati ya nzungu on va dire matungulu na kati ya nzungu sikoyo nazo cha mbisi là maintenant nazo cha mbisi zo kata ni kwa ni
oh mbisi yango mbisi na ngai eza mbisi ya bien eza mbisi ya pete nasangisi ba na chemo ngolo na chimbisi ya ngolo na chimbisi ya mboto nasangisi ngolo na mboto eza mbisi ya kitoko eza pe mbisi eza makasi teke kuumela non eza yango pete nalongoli poso na linga yango na pondu na mbisi boye na ndunda boye na tchaka nanga poso te po papa akolia poso te. Voilà ba maman bon na kati émission biso préparé pour le mariage na to ba na vidéo ya liboso lelo za dimanche mkola dimanche boso vandi na ndako ezala bana ezala papa faut kozaka na kimia koluka te makamno selekaki na semaine oyo kofutisa ngo papa mkola dimanche boy dimanche lekisi mokolo bo vanda bien lisolo malamu na kati ya famille na kati ya libota bozo solo la bien dimanche bongi ndenge wana eza mokolo akoswana te bato mosusu azaka likabo azala na weekend nda koyeba te kokanaka moninga mpo na weekend te weekend eza toute la semaine moninga ke mosala moto asali bino surtout bosali alors dimanche eza mokolo akopema il faut bovanda na kimia na kati ya ndako bopima na kimia eza mokolo bacompte à rendre te ya kobanda kosamba ndako ekomi lokola tribunal kosamba heure nyonso ce n'est pas bien ndako ekoko koma tribunal te esambaka tout le temps ce n'est pas bien ndako ebonga na mauvaise humeur te ndako ebonga te ezala na bonne humeur wana boza mpe na mapamboli voilà ngolo na ngai yango wana nazotya na kati ya mbisi naloba ngolo yango nazotya na kati ya nzungu natie ngolo na oyo tobengi mboto bambisi ya kitoko na prefera kolamba mboto na kati ya légume to ngolo nalingaki na légume ngusu nalingaki na pundu voilà yango oyo nde bozomona merci mingi na bamama bafeti oyo nasali nakutani na bato mama na ngai mama nitwe ndenge tolingaka yo ndenge nasepelaka na yo ngabi merci l'amour n'est pas donné à tout le monde mutu mosu akozala atali yo kaka boye bosolola ata mona ata yini yo kaka mbala moko donc soki mutu atémoigne bolingo ekalingaka yo il faut sepela parce que mutu mosu akoyina yo ozala problème na ye te bomonana te bosolola te bayini yo kaka alors merci mingi na bandeko nakutanaki na bango po batémoigne nga babolingo na bango mama nitu ngai nalinga ko makasi ya nzambe apambola bino bokontinue kozala motema malamu tala malamu eleki nyonso bible elobi tolingana wala mbisi na ngai yango wana mbisi kaka na matungulu ya bamama nakoputa caméra après utolamba mbina na biso mwa mai mbisi na matungulu yango wana ekoti deja kati ya nzungu ezobakisa mwa mbisi malgré mfumukanda alinga mpenza mbisi ebele na biloko te ntango nakotya nazopona nga moko nalie mbisi na nga ye nakotyeleka kote mbisi eza moke mboto boye vraiment papa ta yo moko tala mboto mama oyebi soki olembi na kanda okepesa papa biloko obwaka ngo mpe kaka na mesa na kanda soki olembi na esengo ntango okepesa mpe papa biloko okopesa yango na esengo mwasi abongaka na kanda te bamama mwasi abongaka na kanda te mwasi soki asiliki nyonso ebebi bino mpe bapapa bopesaka bamama kanda te mpo soki mwasi asiliki nyonso mpe ebebi un dimanche comme ça faut revendre en famille est très importante bandeko na nga dimanche bovandi boye papa mama bana bovandi bozosolola ezalaka vraiment important papa mama bana bovandi un dimanche comme ça bozosolola ezalaka vraiment bien ezalaka mpenza malamu famille kikere na ngai manke nga mikolo mosala
mbisi na biso yango yo. Voilà. Là c'est bon, mbisi on a che ekoki. Sikoyo na kosala ndenge nini? Mbisi c'est bon, mbisi ekoki. Mais naza na oyo tobengi mbinzo. Naza na mbinzo. Mbinzo na biso yango oyo. Cheni yeyo mbinzo. Nazo zapenda mwa mbinzo, nazo chape na kati ya mbisi awa. Nazo chape nda mwa mbinzo. Mbinzo na ngai nakalinga ki yango deja. Nazo zamwanda mwa mbinzo. Eleka te mwa mesure kaka yango oyo na chepe mbinzo. Nasina sukoli nasina kalinga bien na bombi yango ya kalinga. Mbinzo yango oyo. Voilà. Mbinzo yango wana. Chembisi to chembinzo. Nakati ya nzungu. Kamati pe un peu de bouillon de poule. Un peu bouillon nanga. Nakati ya nzungu. Nabenda kamera na lakisa bino bien na pembeni. Voilà. Awa toza na mbinzo, toza na matungulu. Moni yango mbinzo na matungulu. Na mbisi. Mbisi na chengolo na mboto. Siko etape elandi eza etape nini? Eza etape ya mafuta mbila. Mafuta mbila yango wana. Natie mafuta mbila na kati ya nzungu. Moni mafuta mbila yango na che na kotika yango etoka mwa muke avant que na kotika etoka mwa muke avant ya kocha légumes. Légumes na biso yango na épinard en branche na kobimisa ka na kati ya mai wana. Eza kolemba na bimisa yango na kati ya mai. Après na che awa. Mais awa na lingi mbisi etoka po épinard eza makasi te. Na lingi mbisi etoka nano yango moko. Elemba su mwa ndambu esanga na guya mbinzo na guya mbisi esika moko. Voilà ba maman na expliquer bino ndenge nini nasalaki ba assaisonnement na ngai. Bosu bomoni déjà ndenge nini nasalaki ba assaisonnement. Là maintenant ke kolongola sauce oyo na sopela siko mbisi assaisonnement mususu oyo nasali. So na bi assaisonnement mususu ezali kaka bouillon na citron vert. Na okende longola oyo nyonso na longola mai oyo na tia sikoyo assaisonnement na nga mususu oyo na uti ko sala yango oyo pour élever vraiment goût ya mbisi na biso to bingi mbisi ya Thompson. Et voilà, ndenge bomoni nde na biki na longola sauce yango na longoli na zipe mitu na kati na nga mitu po to kolia na biso yango te. O na uti ko sala sikoyo sauce yango yo na supi sikoyo na mbisi. Yango na supi sikoyo na mbisi. Po na ngina banda kotumba mbisi po yango nde na banda ko récupérer sauce oyo ya kitoko lisu makasi oyo koti. Voilà, yango wana. Nakie kotia mbisi na moto ndenge na bisi bino ke dimanche boye koswanisa molonga ni na yo te. Wala mbisi na biso yango yo na ozokende kotumba yango eliama na légume. Voilà. Mbisi yango yo. Oyo toche mboto, litungulu. Nini esali flou bozela. Milingi kangi na kamera. Voilà. Voilà yango wana. Nasalaki boye po mbisi abela nano alema bien. Maintenant là tozo kende kocha dongo na biso
donc bomoni yango na tiki yango na kati ya bicarbonate na légume esika moko. Sikoyo totia pe mbisi na moto. Et voilà. Voilà, mbisi yango yo. Poisson na biso yango wana, totie na moto. Ezotumama na barbecue. Barbecue ezaka nango makasi te, ezotumama nango malembe. Voilà, petiki yango etumama. Koto tozo gérer légumes. Ah, tozo gérer légumes. Voilà, wana mbisi na biso na finiki yango papier alu pour que sola milinga etikala na kati ya mbisi. Voilà pourquoi na finiki yango boye papier alu pour sola mbisi evanda na kati ya sola milinga evanda na kati ya mbisi. Voilà, on a finiki yango boye. Et voilà, maintenant na komi kotia légumes na kati ya mbisi. Légumes na biso yango yo ndena la kisa kibino yango na chaki yango na mai ya moto. Eza légumes na dongo na tia na mai ya moto na bicarbonate pona ngeza ya légumes moko genre limbondo yango yo. Maintenant voilà, tika kimbisi toka yango moko elemba tia mafuta na nga mbila. Soko tali video partager ba jeune fille na biso baza na posa ko yekola biloko yango ezaka yango wana mais ko changer ka modèle ko lambela po to baye yango te po biloko esalemi ya sika na sa moyo yo eza te ezaka o nzamba sala yango wana kaka ezali ya sika eza te. Voilà, yango yo na tie tomate te hein. Soko osepela kotia tomate tia ngai na tie tomate te, na tika mafuta na nga mbila. Mbisi ekoti pe na mbinzo. Mbisi na mbinzo. Voilà, kona kotika yango etoka tu ebela. Entre temps mbisi na biso pe koto Thomson eza kotumbama. Voilà, légumes na biso yango yo nde bomoni yango wana. Voilà, légumes c'est ebeli nango déjà. Ah non, c'est la ka poisson ebela. Légumes c'est bon et c'est ebeli. Poisson pe kala mingi te. Yango wana mbisi na biso ndenge na utala sebino tout à l'heure que mbisi na saisonaki yango déjà nde na cheki bagunyo sonde bolande explication nanga. Mais avant na tumba yango na longoli sauce oya liboso na kamati na sali sous deuxième sauce na kamati na cheka bouillon de poule na chemo mafuta na chango na citron vert pour na ko relever goût vraiment ezala ya koyoka na kitoko yango na sali yango bongo nde bomoni mbisi na biso yango wana ngazo finika yango po mwa sola milinga etikala na mbisi kala mingi te eza kobela ba mama. Voilà, un dimanche à la maison comme ça zala bien na bolunga na yo bovanda bien na kimia. Bomoninga ana sina preparaki biloko na kanisa ki papa ko kona na o moko na preparaki manioko na préparé makemba na préparé kwanga. Mais le quoi na tuni papa na sali mbisi na sali ndunda ona salaka eza lokola mwa limbondo kolia yango na nini.
bino bongo comprendre kaza embadi balinga kwanga mais ya boye kwanga papa lobini ni ya kolia semoule. Donc dans ce cas na kosalela papa semoule mais ngai na kolia na ngai kwanga. Tout à l'heure kala mingi te mbeko na biso zokita botala ndunda na biso yango wana na tchango ka mafuta ya mbila na tie tomate te mafuta ya mbila ka de bomoni mafuta pe bakalinga te mafuta ya mbila ka ya mobesu bomoni parce que eza na dongo na kati légumes dongo mbisi na mbinzo. Voilà. Ah sikoyo nazo balola semoule parce que na proposé papa kwanga non makemba non manioko non alingi na semoule. Parce que moi message muke pona ba semeki sikoyo bino bato boza ba semeki ya bato botala un dimanche comme ça moi ça disposer tant naye abina ado ache motema ache bolingo ache makanisa ache makamunyo surtout alambela mobali asa mobali sikoyo lubo po mobali ali ya kitoko bino ba semeki boza na banda kuna bino bovande na mibali ya bino boza tranquille bozo bongisa pe koto bino bozali sikoyo pona koyaka ko bebisa kota bande kona bino ya mibali yango makamona to olinga te il faut bosa nini bo stopper na 21e siècle za tango so basi balela kate na makambo etali basemeki ah 21e siècle o za tango susu basi fo balela kapona basemeki te. Voilà donc c'est un peu ça basemeki message na bino yango wana botika basi bato mabala bavanda na kimia botika basi mabala bavanda na kimia basemeki po semeki ndeko ya mobali moko te akolamuka na tongo nasala po nalesa ya okosala na yo nalesa ndeko na mobali okosala no likolo mais ndenge kosa kolambela nazobalola semoule boye na bolingo eza ndenge ndeko mobali okosala te mpona ndeko na yo botika konyokola bana basi oyo baza na mabala na bango basemeki bolanda ngai koyoka botika parce que bana basi lobi na butu 23h moko abengi na mama nga bichele ba biso préparer pour les mariages atala donc basemeki monyoko li tolingi yango su te toboyi amona toboyi lwango yemba bango banakala pourquoi bazoyoka te tobanosala bango aboti bakoyoka okomprendre basemeki bino baobotungisaka na bi basemeki nyonso tu te nazo baba oya motungisi zoloka na bamba famille bandeko mbeka ondiombo azoyoka sola bilo akolia basoni te basomele nini babundi te yala libanda te ya mikola alingi na makango ya nanyo ngeluka makambo ya nakomise camarade shame on you makambo tozobo yango wana bale apetete bale apetete sobo moni moi ça va na bala ka ata sale 5 ans ya pas 5 ans wolo ba ngwa pa 5 ans faut qu'on félicite hier. J'ai 10 ans de mariage. J'ai 20 ans de mariage. C'est couronne. Parce que le mariage, c'est mal à la tête. Voilà, on a dit message pour la bassine qui doit avoir un Katia. Et Michel ça prépare nous pour les mariages. Prépare nous pour les mariages. Et voilà. Mbis na biso yangoyo, mbis na biso ebeli malamu, ebeli kitoko ezikite. Après légumes na biso yango. Maintenant nazo kinde kocha légumes na mbisi. Voilà, mbisi na biso yango wana to qu'est-ce que kocha légumes na mbisi. Le to ko servir yango boye. Chez légumes boye. Ikolo ya mbisi. Voilà. Tango papa aza kolia azokutana na poisson na ye na kati ya légumes. Voilà, c'est un peu comme ça. Service na biso lelo to sali yango boye. Tango tshela papa monika ke ça nezaka na légumes. Tango ko banda kolia nda kokutana na mbisi ne ya kotumba na se ya légumes. Voilà, nena utolo ba ki légumes na biso yango yo
to servir yango boye mbisi na biso ya kotumba na se légume likolo tango papa banda kolia akokuta na kaka na mbisi eza kuna na kati tango kopese sani bwa kanisi kopese légume apambo bise papa lia kaka tango papa kokota kuna na kati nda bandolia kuta na poisson eza kuna na kati na se ya mbisi soki pozo kende ko servir papa koza elongi ya kokanga mate koza elongi ya kanda te ata basemeki batungisio ozi bango chi bango na mopanzi yo soki pe na mobali ozotela ka mutu apesela yo mbongo ozotela ka mutu oyo abala yo voilà un peu pour la journée ya lelo ya ngwana dimanche na utukolo baki eza mukolo koswana na kati ya ndako te eza mukolo kotungisa mobali te ata semeki ya elo mambo à gauche droite ko kipe semeki te yo kipe ka mobali na yo oyo abala yo apesela yo mbongo ya libala sala yo honneur a honora yo abali yo publiquement batonso bamoni ke oaza mwasi ya libala babali esalaka devoir na yo ya mwasi ya libala basemeki bokende mosika boska kotungisa basi ya bandeko na bino po libala eza petete libala eza pasi. Voilà, que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki tata nzambe kalusaku muna nzamba nube chanel bana betu bonso. Voilà, moi légumes na biso sali moi mai na chango tomate te obe mafuta na biso ya mbila ndenge bomoni ebimi kitoko boye kitoko na misu kitoko na monoko. Bonne journée, bye bye, bisous, je vous aime dans l'amour du Seigneur. Bye bye.